Bandeko, bomona ndenge nini pona mama di mam. Voilà, en direct de la Belgique avec notre maman, le maman de cœur, maman Oro, maman Olive Lembe, en direct de Belgique. Maman, merci. Bonjour. Merci beaucoup, maman. Bonjour. Merci à vous aussi, Christian. Et merci à vous aussi, Vincent. Okay. Merci, Vincent. Merci, maman. C'est vraiment à moi de vous remercier. Merci, maman. Allez, sinon, bon séjour à vous ici. Ok, merci, maman. Bon séjour à vous ici en Europe, Vincent. Vraiment, oui, merci, maman. Toutes les bonnes choses. Bonjour à toutes les relations, à toute la famille, à tout le monde que vous allez rencontrer de ma part. Très bien. Souhaitez-leur meilleurs vœux et bonne année. Merci, maman. Et que tout se passe bien pour vous. Très bien. Allez, merci, au revoir. Maman. Merci, maman. Oui, à bientôt. Ok. Asala kituka to ndenge. Est-ce que aza mutu ya batu na batu obi alekisaka? Bomona ndenge nini pona mama di mama. Lelo oyo Vincent Chilozi na kati ya Belgique. Bomona ndenge nini tozala clair. Toloba vérité. Ba sentiment pété. Kolobaka pona koloba te. Loba penza oyo monaka. Ponga papa robo. Nazoloba onga nazomona. O namona kimiko eleki te. O nazomona lelo na 2023. Na sali susu analyse. Na rebandeli analyse. Ba o nasala liboso na bwaki yango. Nasali oya lelo le présent na bandi susu banda na yeba makambo nyonso oyo asalaka. Alors, bolanda ngai, opinion oya ngai, boyoka ngo. O compare na oya yo, soki kokana. Soko silisi, o compare ngo pena oya ye wana. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote patoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, nakobima bino na banzela mulai te. Mbara moko na kwesa verdict. Verdict. Ok. Na prononçango bien, to na prononce mabe. Wana te bolingi boyeba. Eloko bolingi boyeba. Opinion na ngai. Na mama ni mama. Mama Olive. Bandeko, n'opinion na ngai ko. Mama ni mama. Makambo asalaka. En tout cas, asalaka ngo naturel. Asalaka ngo naturel. Po ata oimita ngo. Ata ozimbonga ndenge ni na mokili oyo. Pono sala, modeli ya salaka. Okoka te. Donc, makambo asalaka ba imitaka ngo te. Ba fondaka ngo pete. Bien sûr, tango asalaka makambo, na makambo musu asalaka, protocole pe tindaka, mususu pe asalaka, pona image ya PPRD, mususu pe asalaka, pona image ya famille na ye, mususu pe asalaka, pona image ya mobali na ye, mususu pe asalaka, pona image ya mboka, mususu pe asalaka pona image ya nzambe, mais en réalité
aza naturel. Aza penza naturel. Motema malamu, oui, aza motema malamu. Aza na mabe asala, oui. Mabe mususu pe ekokozala grave, tokoko kweya, c'est possible. Mazali motema malamu, pasalaka makambo naturellement. Et poazali mutu ya batu. C'est vrai. Pona moni eloko na koloba te panaye. Na moni malamu na koloba pona ete. Na moni pe lukuta na koloba pona ete. Fona loba kaka o na moni. Bongo yo. O mona ndenge. Ide no ya ndenge monanga. Non. Koloba teki na sale rere koto. Rien. Makanisi na yo eza ya yo. Nga vana bande emission yo. Na lobi na koloba selonga. Oya yo, eya yo. Oya ye kuna pe ye. D'avance. Bo solo la yo na ye. So bo bundi. Wana pesa comportement na bino naturel. Likambuka bo yoki na YouTube bo wando bunda. Bo bunda. Mengate mna bundi si bino. Ni maloba na lobi. Nge loko na lobi aza naturel. Aza mutu malamu. Azali mutu ya batu. A vivre ka bien na bato balingake. Na ba o balingake te. Na lobi te o basala ki mabe. Non. Ayebi ko lingaka no yete. O finga no pe yete. O sala mabe te. Mais bon. Alobi zaka mukili. Bo sangana kaka. Naba oba linganga tokene Dubai. Yo soko ko linganga pona Dubai. Toko linganga te. Ah, problème esati. Yo soko ko linganga pona memako États-Unis te. Mo linganga kaka. Bien. Yo atana memi États-Unis soko linganga to linganga te. O lingina memo partout tina sanza problème esati. Le kata na kinga katia uzoba tomati. Yope kuna na ebi ko linganga mingi. Mengai na koko salisa tout le monde ite. Tout d'abord nga moko naza na RT pona makamu musanga. Naza pe na makamu ebele ya nga moko Olive. Nasala yango pete. Ah oui, aza pe na makamu musua ye moko asala yango te. Par exemple, na ebite. Azape na posa akota na aliata na restaurant Inza na Matonge. Metala ba Congolais bele. Azape na posa aleka na Château Rouge. Atala ba safonso ezaka ndenge nini. Metala ba ne ba Hollandais. Azape na makambo na posa asale loko. Moete ana biloko musuas akana ko pose sala magate ebele. Bon, à part wana mususu pe na ndako na eto na vie normal. Yo tango lingaka ye ekoki. Ata memio Dubai te, ata ye kotala yo te, ata bokutana te, continue ko linga ye kaka. Kolinga mutu eza bien pona yo muta liboso lingi ye. Potango yo sepelaka na Mama Olive. Esala ko bien non? Olobi mwana mwasi oyo. Bon, tango zalaka yo moko obenga ke Mama Olive te. Obenga ke mwana mwasi oyo. Mwana mwasi oyo. Atuka nzambe abatela ye kaka. Mwana mwasi oyo. Ke natalaki ndenga sungaki mama wana na Kivu. Bandeko, tango lobaka bongo, eza bien. Ozo sentir à l'aise. Okutana ye, okutana te. Ozwa problème, okoma mukanda, osenga aide. Na fondation na ye, ozwi réponse te. Yo continue ka kolinga ye.
po aza moto ya malamu solo aza moto ya bato ya ndenge solo kaka nde akokosalisa tout le monde te akokoyokaka mawa me akokolekisaka mawa te ata aza nango mposa fo akimisaka mpo akoya kobela akondi akufi kanisa awa ntango bazala na pouvoir nani abanda koyokela mawa te azalaki jeune mwana moke ntango abalanaki yoka bote diminaki makambo elekaki ebele asufraki lelo oyo nzambe asungi ye balongo na pouvoir arécupéra santé na ye abenda bote bakoma na bango na mobali na ye vraiment calme. Alors eloko ni akokosala po aza toujours jeune en plus nalobi bien abendi bote arécupéra bote po bote kendaki ya bote kendaki nga kaka na oloba te so botali ba YouTube bato tu bayebaki aninga kufa voire même na bakombata oyo bayina ye bakoma koyokile mawa yango wana en tout cas akokotiaka basusi na makambo tu te na bato nyonso te ate ye fo akimisango yango yo ndeko soko sepelaka ne sepela kaka tozwi eloko te bongo te yo oza nanga d'accord bien nzambe apambola yo kuna nini bongo tengimisa monoko mpo na nini oro tengimisa monoko tika no koyoka ngai oza na biloko mosa kolanda te bandeko na sukisi na ngai awa likambo tozoloba na ndenge bandeko wana kuna totengimisa nga monoko aotala nga misu mabe problème ndinga nasali ondire akangi na makasi ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.